eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Ouais. Après longtemps, après Kovanda ya mingi, tu es comme on a ressources na batu balinga biso. Bokotaka tozaka na 30 minutes ya pamba ya kusolola. Pona Aisha Munduki baisinga fondation ya danger donc bosali ya kosakana tezo ide batu na ndenga mukete. Yum tozo présenter ngona leli. Donc tozaka na 25 minutes ya pamba ya kosolo. Petit na ngamoka mikondo de bams bofando na ebisi la mystique ya kosakana te. Bon moi déjà thème na biso laissez partir mon peuple. Donc eza na sujet na biso releza ouvrons la Bible, eza côté la Bible quoi. Ouvrons la Bible, laissez partir mon peuple. Donc opé la qualité opé la qualité très fort toujours combattu mais Jampi en direct de Nalovanini vraiment en direct de Bruxelles ba côté wana bon frère Oumela yo yebi Bibi Shimushi ya kitoko ebele yakuza en direct de Russie. Laissez partir mon peuple, cela veut dire nasi na pesi thème eza wana laissez partir mon peuple, petit raisonnement de 25 minutes seulement pour n'attendre auto commune en pour na makambo ya ba église de réveil. Vraiment photo to meka kosola moi muke quoi. Laissez partir mon peuple. Vraiment yakuza na Russie elingi kolobani laissez partir mon peuple. Nazui et donc on a tiré à partir ya Exode chapitre 3 verset 7. Donc nzamba moni kolela ya bana nzambe na niveau moko eleki degré alobi non patini malula très fort nga moko funa kota na intervenir pour na makambo. Bref tozolo bakaka pour na makambo ya communauté na biso ndenge batu na nzambe ba prophète ba évangéliste ba pasteur tout est nyonso soto lobi nyonso tout est faut tout ça la paix différence des choses ya malamu na ya mabe bazali mais moment où école moment ya kotika bana na nzambe laissez partir mon peuple ba peuple va souffrir trop las connu da Silva Oumela Dave sec toujours tozali lelo ouvrons la Bible laissez partir mon peuple thème na biso ba peuple va souffrir trop na l'église de réveil. Vraiment comme temps où le peuple fasse se libérer parce que ce qui total vraiment makamni sozo le que la biso makamni tozo mona na makambe église de réveil donc c'est le temps déjà parce que église de réveil en fait pour une petite histoire ezaki loko moko pona ko réveiller matu mais lelo niveau to komo kende nango onde ba komi suko koti sa peuple na kati ya Judith Mukadi ba comme Shaolo ko en direct de mboka noni ni kuna place ozali mboka ya Gabon omble donc elingolo batu nzambe opso to yebaki bazali ko sala nzambe na bango bien bakende na batu église de réveil bien mais lelo oyo ba faire dormir peuple de Dieu na niveau moko peuple de Dieu azo ko se retrouver te peuple de Dieu azasu na boussole te peuple de Dieu azomona koko simba wapi te Bobby Crash petit nanga Moscovitch donc peuple de Dieu azo yebate côté na koko bima vraiment batu na nzambe bazalaki bien église ebandaki bien mais tala elo place et comme lokola ndenge balobaka bakomisi biso lokola ndenge balobaka bakangi biso en otage et lingolo bako kosala sous likambo te sans pour défendre to kende ko komona bango alors eza yango wana te ndenge vocation église de réveil ebandaki. Pour une petite histoire nzamba moni kabi non batu nanga ba souffrir trop batu nanga ba nyokwa mitro yango moni to na thème o laisser partir mon peuple et bon mona ngona ba émission na ina télémasiko vraiment na ba chaîne nyonso ya télévision à part ba direct pour na koloba na za na besoin ya ko sala débat na za na besoin ko sola ba pasteur nyonso tout
bref buto lelo nazaka na ilisolo moko na ina beta li peta bozo kotaka wana bosala pe suggestion na bino osala bien pona nini na ina pe exemple moko kaka ya oyo il faut watika peuple akende kosaila akende koluka elonga nzambe na ye na ndenge na ye botika kokomisa biso lokola secte moko kokomisa biso lokola bino nde bokomi bakolo na biso te Claude Tshisekedi moko na biso eza nzambe ser moko abengaki nga ayebisi nga alobi nazo comprendre te na église de réveil pona nini bakangaka ndoki yoka ngai ya bao azolanda ngai pona nini église de réveil bakangaka ndoki na bana bato ya mbongo te pona nini bana alidor di ban direct de Bruxelles pona nini bato bazana bao bazana mbongo bao bazana autorité bao bazana force et pas na bango ba prophétie kotaka te ke bana kuna bazandoki moi sinon kuna zandoki mais ekotaka kaka mingi na bato baza ba faible bato baza na pasi o bato nga bakisa bango pasi ndenge bibelo pasi likola pasi ndenge bibelo baka bakolongola na oya zangi bakobakisa na oya zana ngo vraiment mutu aza déjà na pasi na ye mama moko aboti bana na pasi kokomisa mutu bato akomona nde aza na ndoki bamusumu eza kaka pasi parce que pasi soki eleki mingi koko engendre mawa moko koko ranger vie moko boy mutako koma nango bato bakoma kansondire akomi na passe Albert Akele utaki kinit uzo sola te ubige yo fo sola bien Akele to sola na otindelo numéro to kubeta li solo pides kumbi en direct mutunangai jike kiseki ale rwane pona nini we nazongeli pena jike kiseki pona nini nazolinga bopesa nga pe réponse pona nini ba pasteur bakangaka ndoki kaka bana ya ba pauvre pona nini bakangaka kaka bato ya pasi nde bazaka bandoki pona nini ba riche tala nanu na ndenge général moto chaka na kisasa général moko bo yo soko bakangi mwasi ya général moko ndoki osoko bakangi mwana bazobanga pasteur azobanga okende prison yo so yoka na ngani na poto Macron zandoki Hollande zandoki mais pour rien yaka kaka na biso na église de réveil ba pasteur bazokanga bana batu bandoki ba pasteur ba komisi biso lokola ba otage na bango Elvis Presley Elvis Kuka et ça normal te mon frère nazolo banozo landanga tala pena na vino na entourage na yo bato baza na mbongo yo so mona pena na lobby biso to sala kana ba bisika to sala na ba au champ ba Carrefour ba ne bato baza bato chance occulte bato to no sana ba ce sont des sorciers ba sino eza na kati ya ba bisika biso to na ko sala wana est-ce que to na ko tala ngote pona ni pona ni kaka lelo comme une église de réveil mutu tu face à la ndoki mutu tu ba pasteur ba ko eza lelo comme so ba ko lo ba te pour terroriser bino il faut que ba ke na domaine ya kindoki pour ba panza bino bien mais non ce que tu l'as dit dans la Bible yango mon émission mikolo eza laisser partir mon peuple vraiment photo solo là Gisèle Zinga la norvégienne mikolo entraînement danger na do monaka américain nsoni tous ensemble Abraham o ba bengi père ya multitude papa na zaki nganga mamusu ba batanga la Bible bien te papa Abraham oyo Abraham to benga père ya multitude Abraham biso na to yebi papa na yazaki un grand astronaute nganga oyo mokili mobimbe yebi abotami na makila ya bonganga donc lunga papa ne azam nganga moko aza reconnu na mboka mais epekisa ka Abraham za la père ya multitude te siko yo lingo expliquer ngani po makila wana eza makila ya salité na bo moto boy muta botami azali za na ba lien selon batu ndenge ba komisela ngolelo azana ba lien déjà ya bonganga na mokili boy donc famille bango za na projeté mais epekisi ya za la père ya multitude te frère bandeko nga bazola ndanga na direct oyo lelo laisser partir mon peuple parce que ces missions comme ça nango parce que to ko beta ngona ba pasteur na za bena benga kuta na ba pasteur to sola pour assiger ze belé mais le zaka même petite introduction ngana lo bakaka ser moko benga ki ngai ayebsinga mais pona nini bakanga kaka bandoki bana ba pauvre bana bata pasi bato bazomona pasi bota mwana na pasi bota mama na bino abokoli bino na pasi Albert Akele tala ne babokola ka biso Elvis Presley na pasi na ma première élection koko frère landa ngai laissez partir mon peuple c'est le nouvel concept l'émission laissez partir mon peuple bokangi batu trop en otage na l'église ezate pona ko kanga batu bandoki église ezate pona ko komela batu baguru pona ko mata batu ko matela batu likolo mais église ezate pona ko lakisa batu ndenge ni to kota na lola ndenge ni un jour to na vie mo photo changer makamba ba ozali nzamba komi lokola magicien ndenge nini vraiment ba fait beaucoup si biso trop pasteur élection ko beaucoup si biso trop ozolanda ngai moto nzambe beaucoup si biso trop nzamba zanga te
nzamba za féticheur te boya bokobala te mpona kobala eza makambo église te kobala eza luka mobali no na balabala yaka ne place nzamba azali nzamba ko agreye bible elobi bongo kende koluka musala na yo place okendo sala obi sero na sibisinga lobi aza na 47 avant d'aka na église bayebisi ye balobi ke nzamba akopesa mobali na ye mais sero na salaka mais finalement na ese me bazokelo na ménopause bima kende koluka mobali sala vie na yo ça ce sont des pratiques ya kala mais aujourd'hui c'est laisser partir mon peuple tout au congolais za congolais ya kala te tout au fungwami makamane c'est sili pasteur Alexio Koko Kevin maître Jesak non donc nayebiso sero wana sali aza na 45 ans avant dans l'église asambelaka tongo midi po kama alobi o nzamba kopesa mbali te makamani za église te frère bokosi biso to frère Alexis boyebisa bato bakende kuluka bamibai na église bamibai na balabala boluka basa baya ko présenter bango pa na nkolo non ezaki eza vocation église te église esalama mpo na bongo te tozwa musée edi na bala te ya makambo wana te ke boya na te wana biso nde tokotisa yango mpo na kokanga bato pasteur Alexis koloba na tes évangiles na yote parce que eza normal te opesa na verset biblique mon ndenge ozolanda nga pona kozana na débat na yo et pas dit londolé comment expliquer bino ba pasteur bokanga kaka bandoki bana ya ba pauvre bana ya bato banyokwami ya pasi tande ba mama bokola obike nga esala nga pasi na tangende ekoko edo bulama mama bokola biso na pasi bokola bandeko na nga ozolanda nga na pasi ba sœur ba frère bozali ma mususu ouais opé la qualité tozaki na ba pasi moko na ba mère musu père akufa atika bino mère moko mutabokola bino mama mutabokola bino ba mama ba kufa père atika la kobokola bino na pasi na yo wana un jour lelo komi muto koti na kati église moko et eloko liboso ba ko cibler pour panza na ba famille na maman abokola na pasi na papa abokola na pasi ezaka ka makambo ya oba ebiso ko baza bandoki te frère photo sur la makambo bien parce que bible biso zotanga oyo eza ya moté eza ya ouvrons la bible tozana mo eza ya moté frère bonyokoli biso trop bonyokoli pour nani nazotu na likambo frère Alexis pour nani prophétie na bino ezwa kaka ba pauvre ezwa ka ba riche kenena no pas patron moko oyo sala ke pa na ye yebisa ye ke mwasi na zandoki so ba okanisa yote ozobanga koloba biloko ndenge na omoneli mama moko oyo azali na pasi ayaka na église on a pas koluka mamsu ndenge ne akomona un jour akene lola yo zui mama ya komonisa ye pasi ya kopanza ina bana na ye ya kopanza ina famille na ye bible ewana ni lobanza bango yango ngana tangi yango banda Genèse Apocalypse na moni yango te est-ce que pasteur Alexis Polika Manda est-ce que ndenge bino bozo procéder na banda kwa bato na ba sœur na ba frère bible lobi na bino procéder ndenge wana même ba disciple à Yesu même ba apôtre à Yesu ba kota na banda kwa ndenge bino bokota kate imagine toi frère Ake Musala frère Ake Musala apôtre de Dieu frère Ake Musala yo pasteur oyena ndako ya frère wana sibosola na frère wana yake musala koluka mbongo pona kolesa famille na ye yo koti na sima ndako no vai na sero bandiko sola no ndiko yebisa ye makambo oyo ya mabe gouverneur ya Lyon pa fil du Congo etina ngamona ila mabe si pasteur Alexis na mono bado changer naza na débat na yo ngana lobi na yo pasteur funa mono na télévision o expliquer nga tozana 150 sujets à débattre Dani de Boss Didi Sengama pourquoi na l'église de réveil kaka ne faut biso to mona mabe ya bato mena catholique ba mona ngote ba musulman ba mona kangote batabuda wa mona ngote kaka biso bato tolindo la kisato ndeto yebi nzambe koleka onde nzamba koma tokoma na bonnement ya nzambe frère Alexis nazako walika moko très capital frère moko azako sambela Fiston Matadi frère moko akendaka musala yo pasteur Alexis yaka na ndaku na ye oyaka na ndaku na ye na absence ya frère ona oya kote ya sœur na ye est-ce que ça na bible eza na verset ni yebisanga pasteur frère wana yo po yebiye bozalaka naye ake musala ake luka mo po lesa libota yo na simo yeko te ya sœur oyeko kotsa makambo est-ce que wana eza ma bible Jomata Masikim eza bible te pour ani bolibo ko sabiso na sima bible Félix Yoshi non mutake normalement bible lo biboy pauvre pasteur
ou bien mutu moko ya na ndako ya bino il faut mobali oyo aza lokola semence oyo nzambe asala yango moni makambo ebebi mingi mpo basi bokotisi boyebi ke mpona kozwa faiblesse bokoti na nzela basi mpona kodétruire biso mpona kodétruire bafrère na basere bazolanda biso oye na ndako ya frère aza tokuti sere okoye na ndako est ce que ngai nde naza boye nakoye na ndako ya paster paster ake mosala ngai na maa paster tovoye na ndako tokosolo okolinga yango te mpona nini boli bosala yango epa bato parce que bokomi kodomine bokomi olakisa ondire bino boza supérieur par rapport à message oyo bino boportaka oke eza bongo te vraiment je prêche sere ya bato avandi pena na ndako na ye frère ya bato ake mosala yo yena mais tomoni ekomi déjà babi esalami awa na la villette esalami awa na sendeli moto ake mosala ekuta paster na kati ya ndako oyo kosala frère botika babétise oyo parce que à bientôt laissez partir mon peuple ese fungwami tokoloba tous les sujets ndenge bokosa biso obiki lelo ezali kaka mpo na nini prophétie ebetaka na bapauvre Jomas Masikini Félix Yosi Papi Lele mpo na nini prophétie ebetaka kaka na bapauvre ebetaka na bariche te bobangaka bariche mpo boyebiki bakokangisa bino osepeli mpo boyebiki soki bobeti lisakola bakokanga me bomoneli kaka biso non eza lisu bongo te laissez partir mon peuple efa fungwama bapaster toza contre bango te mais toli tochanger évangile eza partout ekozonga na politique ekokende partout parce que c'est le moment de laisser partir le peuple bapeuple basouffrir trop bapesaka kaka bapesa na uto lisolo nazometela bino c'est vrai po ya na ndako ya frère moko songolo fo autorisation na mbaili fo mbaili na ye abenga yo ayebisa yo ke paster frère toza na problème moko na ndako bien oleka na ndako tosala prière mais yo ozokende na ndenge na yo moko ata sere yango ala pone obi okobenga mobala na ndoki oyo azalaki mobala vi na ye te o nzambe alakisi yo boye na boye azolakisa kaka bino nzambe azangi bayinita kolakisa na mutu wana te yango wana te frère nzambe soki alobeli yo likambo yo paster fa alobela nanga tomona yango na bible nzambe aza moto tayaka alobeli kaka mutu moko azangi bayinita kolobela mutu mosusu te yango omoni Christian Yembo Omangelo omoni Christ azalaki très intelligent ntango amonaki Nathanael ayisi Nathanael avant ntango aza koloba no makambo azalaki na sans état na si nayebaki yo parce que ayebaki déjà azalaki kati na Nathanael bibino soki obino Marius Mieto obino bozoyebisa biso na ezouta wapi ofandika bolala obi ndenge nini okobeta eloko moko boye mpona koningisi te laissez partir mon peuple c'est le temps bato bapeuple basouffrir trop il y a pas une solution église eza sous na solution te kopesa bato par rapport ndenge ebandaki vocation ya église bible eza eloko moko ezala accessible à tout le monde mondimi nyonso fo azala accessible na bible bokomisa yango te komi lokola eloko moko sain mpona bato mpona bino mpona koema te mpona kovandela bafaible te HLM Hélène non okomona mpena bafrère na kati ya église ozosentir ndenge bazotraite basere ya bato obiki nga mo ere mona vanda bangabi mais non tokomokoma na suka oui c'est l'évangile de la fin mais laissez partir mon peuple Cobra Force Tchatumba les charismatiques Tchatumba Bishop les charismatiques laissez partir mon peuple nazana yo kutu fotozana émission nga na yo ya makasi na papi gene yo les charismatiques il faut yebisa ngai manda nini oyo église ekoma na makambo ekomosalela biso lelo pourquoi bozoko nyokola biso boye bapeuple obiki eza na mowa moko moto akokende église ti aza fatigué alembi prophétie pasteur Tchatumba Bishop le pasteur people mpona nini prophétie oyo bino opesaka nazotia en général parce que c'est Jimmy Malek mpona nini epesa baprophétie na ezalaka ya bapauvre omona général moko te colonel moko te omona balobo famille eza na ndoki o bakangi mwasi ne ndoki bazobanga kuna fimbo ezali nga na bino toza na poto mpona nini prophétie na bino ezwaka bacongolais ezwaka baétranger te tozokende osala place tokende osoma biloko na baosha na bacarrefour na basupermarket ce sont des sorciers bato bayebi kutu nzambe te des impidiques mais boza na bango malamu bozobanga influence na bango
Té, bolibo et matin des bateaux, bino boyebi ka to kanga bango en otage. Cette fois-ci, laissez partir mon peuple. Le peuple doit être libre. Bana nzambe fois na liberté na bango ba koza na prison té. Bino nde bo faire croire na biso nde bo za nzambe comme ça tant bo sa lika moko oyo za la malamu té. Yango bato ko betela ngo libaku. Bibishi mushia etina ngamoko koma musulman makamoko yango longa mokiso koma musulman Davis Bongonga parce que okomona comportement moko eza dignité na mutu na nzambe be makambo azosala eza normal te eza na bible te mais omona bato bakomona yango nde ekomi vie moko normal banormalize yango peuple azokufa basi oyo nyonso bafandi na église wana baza na mibali te oyo ezangaka eluka mibali na balabala oyebi mokomosu bainvite nga na église moko na seka na lembi na Courneuve nakomwana babengaka o basero baza na besoin nzambe apambola na mibali o mais fumu na ndenge babimi oyebi na basero nga nayebi tozalaka mosusu omonaka bango libanda ya mibali mosusu mais babimi baluka su mibali na église paster azokoka kodevine teke bato bazalaka deja na mwa vi na bango mosusu ya libanda omoni esika nazomonaka église esi ebebi fo botika peuple na nzambe asala makambo mosusu Tabala champion Tabala mabanga toujours osomona yo avant yo ya ko benga bato na église ba ya polo gelongo libala mais tout mais yango nazoko mon église il faut botika peuple ida sala nzela mususu yo zo benga ba obenga ba pona libala est-ce que tout ni ba mosoki bato na bazali na mbali mususu Jésus Christ le Seigneur ayesa ki mosiona nini mobali ozana yo wana azaya yote même moi azalaki po ayeba ki ye déjà yango apesaki kilo ezalaki ya ye yango azwaki solution ya oyo ezalaki ya ye mais bino sikoka mbala moko boya nzambe akopesa otuni kutu mutu te auta kolala mosusu na libanda na mobali ne mosusu aye wana aye kosenga mpe mobali obakisi ye lisusu mobali oyo kobakisela ye wana auta laissez partir mon peuple laissez partir mon peuple, c'est le temps, c'est le temps. Irène Pedro, petite sœur propre. Laissez partir mon peuple. Batune église balembi. Combien de fois tu peux si bon pour somber église, par exemple? Combien de fois le peuple appelle ça bon pour somber église? Église de sombre mateti lelo. Mais on justifie à répéter, hein? Le rôle de mon nzambe normal. Mbongo na bolia kayo na nzambe. OK, c'est bien. Mbongo yo senga bato sombe na lupango. Mbongo yo senga bato sela makosala ngote bo pour la sa peuple de diété. Laissez partir mon peuple. Il est temps. Rokim Peti. Ta yango. Nana yebso kwa ke yo za na nzambe ko leka batu oyo nyoso tu oyo balandaka bino. Parce que biso na bino tozana le kwa na kata course nenga apôtre Paul aloba. Poto kende ko kosimba iloko moko poto koma tozala couronné. Mais ndenge ni na kata course na yo so bali da ko mi benga vainqueur, yo bali ko mi la déjà que yo leki biso na liboso. Et ça le wa na kata classe biso na mon frère, laissez partir mon peuple, c'est le temps. Peuple est bien souffrir trop na l'église yako. Oyebi na kende na lekaki awala la briche. Na mona plus de et cause ataba 20 églises et sangane sika moko. Au fungo li portal. Kolo Yesu, au fungo li portal. Yesu azana bomoy, au fungo bi. Oh. Mais ce qui te bit na biso eza moko, excuse, eza moko ko dépeupler royaume à ténèbres ko peupler royaume de Dieu. Mais pourquoi pas batonyo supo unité commune na biso fil conducteur de Jésus Christ. Asa moko. Banza soko ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Ouais. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125
180 323 ou 325 arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Voilà, bonsoir dans le monde entier. Bonsoir, c'est Maggie, la balançoire na micro. Onos balanda biso partout dans le monde entier, là où vous êtes. Na poto, en Afrique. Ça va. Jésus-Christ, Azalaki n'a pas obalekaki. Pour Alaza, il est le même aujourd'hui, hier, pour l'éternité. Ce que Azalaki n'a obalekaki, les lois anabiso, le béro sana boba zoya. Mais si vous avez une biso to sanga na kate sika moko 20 églises, to ko kozala mokolo moko te to bata action de grâce moko to sanga par exemple dimanche oyo tous les 20 églises wana to kumisi yezo biso to yela wana. Pasteur Alexis, pasteur Bishop Chatumba, 20 églises qui confessent le même Seigneur Jésus-Christ. Bazoko ko sanga na te même un certain dimanche. Po basambela nzambe wana ye moko. Siko eza ndenge ni place wana na ngana comprendre te. Ozolobate charismatique, le pasteur Chatumba, le pasteur Bibi, parce que yonde tozana sujet, yonde nangai laisser partir mon peuple. Parce que bientôt autres ekoyinda mabe na Paris pour na likambo. 20 églises, Francis Gomes Beya, Kojo Fomba. Pour na ni bosangani 20 églises, mukolo moko to wasala action de grâce. Tout nangani. Pasteur wana ayeko kabula ba flyer nde ba kabula pour na bazana séminaire. Oh, maman on a dit, ah ouais, pasteur, oh, mais tu as dit, ah, mususu, ah, wana zana nguyate, iya ko ya biso ndoko mona makamunza makosalela. Mais wana basé sika moko tous les 20 églises wana. Te botika, laissez partir mon peuple. Ça, et comme on a niveau mususu, bana nzambe, eza aspirina mukole, ezo simba lisusu te. Ça ne tient plus. Bonne nuit. Ezo simba lisusu te. Pasteur Alexis, Bishop Chantumba. Mais non, charismatique. Et ça normal te botala kaka makambe tala mususu fe mususu papa moko abota bana na ye na basi mibale abota papa wana to chaka mulubo be mutabandu moko abota abala basi na ye mibale ube misatu aboti na bango bana na ye oyo aboti ne bana mibale par exemple bana mibale bana misatu Bible oyo eloba te ke mwasi mibale bazo reconnaître ete te Bible le bate moi ça misa tu bayebi ete te boteya bateya nde batu mabe te baza basi na ye baza bana nzamba so reconnaître bango bino boyesi batu lobito bate bana deuxième bureau nzamba yebi bango te sundola bango bakende tika na moi sa premier bureau lokola Isaac te pasteur wana te laissez partir mon peuple yango te mais tant on atangi Bible oyo namoni garçon moko na Bible comme on a Jephté moi na deuxième bureau ba bengane ba bikende ozoko mérite zo héritage moko na bisoté wana ba condamné ye o ba pasteur bazo sala na ba église garçon wana kenda comme un grand gladiateur mo bundi ya danger Isaac du ciel ayeko bango moko bandeko bakeko luka bi yako zongo koma mokonzi na biso bongo mwana déjà koma mokonzi pour un bureau ndengeni Bible se contredire laissez partir mon peuple Nathalie mwasi moko na Bible comme na ye Agar Sarah bengani aki zu Ismaël akei Tumba Jacques akei penda
na désert mai ezate abwaki atie mwana mopanzi alobi te na posa mayo namona ndenge mwana ngazo kufa te eloko esalanga mpasi ntango natalaki yango na exode nzambe abengi ye na kombo na ye s'il vous plaît nzambe abengi ye agar na kombo na ye yo nanga kutuma mosusu nzambe ayebi biso na kombo te bando banda kosalela nzambe asabenga diemadi ayebisaki yo wapi j'ai vu en so songe yo wapi omoni lokuto okosi bato trop nakope eza na Ezekiel boprophétisaka par audace bino moko na basentiment na bino nzambe alobi yango te abengi na kombo na ye agar oke wapi mai ebimi soki nzambe abengi deuxième bureau na kombo na ye bo oyo ozoteya biso na bible olobi ke bato lelo bakoma souffrir toza na trop de phaser totondima culpabilité wana pasteur bishop Chantumba le charismatique église de réveil moto komisi baphaser ebele parce que ntango obimisi bana wana balabala bolobi ke nzambe areconnaître bango te or na plan ya nzambe même oyo tobengaka Salomon oyo bible ezo reconnaître ke aza na mayele koleka moto akozala na mayele lokola ye te bozwi lokola ye te tala ndenge awutela Iris akenda chef armé de guerre ya David akenda po azwa Batsheba po abota nani abota na non pasteur Alexis thème na biso ezalaki laisser partir mon peuple wana eza na exode 3:7 mais nazoki développer muke Zakoto fils en direct d'Afrique du Sud umela nazo développer muke tala nzela bazwela Salomon oyo abima yelo akoma mokonzi mais empêchaki azala te mutu moko na bible natangi isu na bible ah non place des tribus euta ya Tamar abotina beau-père abotina mwasi ya mwana ne po bana nenyo su bakufaki mwasi na lobi te na kokotika projetire kende boete se déguiser comme un prostitué akuta na papa ya mobali na ye abotina ye bana des tribus o bazati lelo bazo exister na Israël obiso na toteaka ezaki lisumu te parce que oyo bino bote ya biso lokola lisumu Mbemba Elrado Clovis oyo bino bote ya biso lokola lisumu siko euti wapi te laisser partir mon peuple c'est le temps na kozwa ta ya kosola na basai na nzambe nyonso bakobalanda message oyo naza na besoin nasola na bango bible eza mabe te bible ezali po tozwa mayele bible elobi mon peuple périt par manque de connaissance na nongole ceux qui connaissance eza te Claude Moussaï l'homme de grands événements confirmé ceux qui connaissance eza te poche ekomi vide pasteur nous akokotisa liboko ndenge alingi akotisi awa kebi makota likolo toto nzanga lisonga lipute kofungama ndenge elingi parce que connaissance eza te mais so connaissance ezoloba te totanga mpe na bible malgré bolobi na biso Zakoto fils na kati Afrique du Sud aussi topesi yo mabele konza renya bientôt ozokoma mikili tozokutana umela toto nzanga na nongolo eza normal te tokomisi tela na kisasa bafazer ndenge bakomi tela na kisasa ndenge bato oyebi ke bato azofanda na église banda tongo ti poko babondela nzambe bato bali kokele mosala te balobi nzambe akopesa bango par quel moyen verset nini oyo na bible oyo même Jésus Christ aza kofanda kaka vanda esika moko banda tongo ti pokwa te bato nyonso basala na Yesu banda na badisciple banda na bapôtre ce sont balik ce sont des docteurs bamisu bazala kosala batante bamisu bazalaki bacollecteur d'impôt bamisu bazalaki bagrand pécheur bato bazalaki na baactivité na bango mais non pourquoi bokotika botiki bazofana na baka d'église ndenge olobi ke non nzamba te wana eza sumaka manzambe te et comme Makabo et Sabatou, laissez partir mon peuple, c'est le temps. Baton soit bimana l'église qui ne goluka musala. Donc in a famille à la carte pour Bible oh le banabiso, vous aurez les ennemis, les gens de ta propre maison. Et ça prophétie. Et ça dit comme fait comme une gravité comme dans la famille. Si la Bible dit vous aurez les ennemis, les gens de ta propre maison, c'est que le mot bani. Et le mot même de qu'on a yo moko ako comme ennemi na yo, ako constituer blocage et pas na yo, mazando quitter. Azandoki pourquoi comme ndoki nazolo balikambo mingi archange mobwabwa nano ngolo ouais on a raison na ose 4-6 na obike ngai komosala na obike na kisaso tali batunde bazobondela nzambe mais bato bazobondela nzambe mingi mais mutema mabepe ezaka ka mingi esika moka bato bazobondela nzambe wana chose grave c'est ça
comment bato azobondela nzambe mingi me motema mabe ezosila kaka te tala maladi lokola mbaso toyebaki yango te tala jare ya baformation ya mitema mabe oyo baluki na kisasa meme wana poto oyo bato bayebaki yango te mais ezouta kaka na Bible. Dieu m'a dit, j'ai vu un songe, Dieu m'a parlé, non, laissez partir mon peuple. Bon, mais c'est en émission, ouvrons la Bible, laissez partir mon peuple. Bato nanza ba mona ngama bete pasteur Alexis na yebi en direct. Les pasteurs Chantumba, les charismatiques, laissez partir mon peuple. Photo so ana bino boy sabiso, pona ni bo meyimba to na église na erreur boy me boliko zongi sango pe na nzela te. Pona ni boliko parce que c'est le temps. Parce que bo mema bato na cortège ba ko tali felo. Bon même cortège agno sona li felo kozala pas si trop et kozala pas si mingi. Basio bazana mibai na bango na ndako eza lokola 1 + 1 = 2. 3 pesa réponse, 4 pesa réponse mais ya mabe. Eza nango réponse. Mutu pas ko tchango na papier 1 + 1 = 3. Mais ça réponse a bien te. Ba mibelo bana basi na bango na ndako 1 + 1 = 2. 3 pesa réponse, 4 pesa réponse. Moi si ozani mbalo ozana yewana. Oh, ba mwela nise ba mpema. Mère piani ye wana kaka muta ko sori soute na l'église lobo me bo vai na ye yete aza moi sa vie na yote siko moi sa vie na yo ya moni ye wa. Parce que tant beaucoup de na moi si wana pasteur azalaka te et diacre alaka te évangéliste alaka te yondo yeko la tseko moi si nanga siko ya ko mona maman aza moi sa vie note ndenge nini ah dara bo déjà na ban te frère te tika destin a compliqué na vie. Laissez partir mon peuple. Aussi qu'on a compris dans le cadre de conseil. Mandisco que oh Smith Kabalo, Mutula Nzambe, Landangai, pour nous en débat na bino en direct. Nazawa Mutunyo soit qu'on a la débat na ye, na rozana ye même en direct. Créer n'engo soit qu'on crée na plateau de télévision wapi, na rozana na bino. Claude Moussaï, la maman de 6, la maman de 6, Oumela. Oumela la maman de 6, Oumela. Oumela. Elle Joachim Mabonso. Mais c'est normal. Moutava ina vraiment Claude Moussa ndemo vana mwasi na yo. Nadine ngole ndemo zana mbaino na ndako jour passer so bigaza a mbaino na hote. Siko mbaino na uti wapi? Yo tunesko ye o mama pasteur bana na ndako bosko yo yebise pe gaza za mwasi na ete. Te batu en tout cas batu na Bible batu bakosa mitro ngala ko inviter ba congolais po bando tanga Bible loko ba Christ abere. Romona makamo nyosu ekosila laissez partir mon peuple bon mesana nango tonyo kwa mitro. Claude Moussaï biso nyonso tozalo kwa na kata classe moko muta ko corriger ba papiers za Nzambe. Le seul Dieu qui va corriger tous les papiers dans les derniers temps. Donc mutu moko takola kisa mutu kaza mo santo nde ya aleki yo na bonzambe te ba faire correct na batu ndingo na meza bongo te. Tala ba faute. Tala ba erreur rezo sala na l'église de réveil. Oyo kutu na catholique ezalaki te, oyo kutu na batabude ya lakate, même ba musulman no kaka biso atoza nango. Yo yebisi mwasi wana par exemple na conseil, kaza mwasi na ete, mobala aza mobala vi na ete. Siko akomi mwasi no ndenge ni ba ko mobala no ndenge. Siko na vi ya zaki mobala vi no ndenge na ndoto. Mais non. Bozo nyoko la batu trop. Botika peuple de dia kende ba pasteur soko za na ngala zo kama soko za na besoin par exemple za na besoin senga mbongo na église zana offert de ba Kristo akala ba disciple ba zalaki soko likambo ezali ba senga kama ba yeko senga kina za na besoin ya boy kokota simelo côté parce que pour rendre ngo accessible non inaccessible mutu nyo so za na droit ko tanga Bible akota batu to so ba kota batanga Smith Kabalo ba yeba grandeur Nzambe ba comprendre Nzambe alingi nini volonté Nzambe na kata vina bango eza nini eza obino de sa bango te et puis le mona ka pasi o mona kaka alléluia amen silo ba bimba kei ah pasteur na biso azana nguya aza siko azana nguya me makamba zo sala na makambo azo loba yango te oyo e komena batu pa kende lo to zana ba problème donc trop de dégâts oyo créé par l'église de réveil. Mais na yebi que la prochaine to solango et monsieur Zali laisser partir mon peuple. Et l'ingi koloba ba mefe nyoso tozomona na l'église de réveil. To yete pona kolakisa to toza ba santo koleka bato. To yete pona kolakisa to biso ne to yebi koleka bato. Mais to liko lakisa na bato ke orientation musu pe ko changer par rapport ya ndenge ba melengo parce que comme lokola novalgine moko koti na nzoto ya bato mingi e ko simba lisusu te.
Et ça, bato azokota lisu na l'église ndenge ezalaki liboso te. Bato comme préféré bava na l'église de la maison parce que makambo bazo trouver une église et ça la normalité. Makambo nyonso bino obengi masumu na Bible ba pasteur eza masumu te. Et loko bino okangisi l'église Caps. Et loko bino okangisi bobengi yango masumu. Claude Mossai, on est un grand sujet dans le salon. On est tout le monde tout le monde tout ça la débat ma séparation. Séparation dans ma cambo et utaranza mbete mon frère. Voilà tout bandi ko bango lelo na lobby to ko lemba. Mabe ko kozala. Mabe ko ebi Jésus Christ a ebisa ba disciple na ye na kotika la mo beko moko boye. Ba disciple ba dérangeant Jésus Christ ala la raté. Ba fani mo ke Pierre mais bando lo baki mo beko ngo tire ozo lo batende. Ba kire mais bando lo ma tire lo. Mo ko laisse ba encore aimez-vous les uns les autres. Baba makambo to ko sa yango mais tala elonga no se bolingo ezali. Tala ndi bato zo panzana facilement. Claude Mossai. Tala ndi bato zo kabwana facilement na ba couple. Bana bazana kati bo sacrifier na bana. To so la ngone za dossier mususu. Eza biblique. To ko koma na niveau test eza ba œuvre à Satan. Tala na kati ya ba œuvre ya les fruits de l'esprit saint. Okomona amour et supportaka nyonso Claude Mossai. Amour et pardonnaka nyonso. Amour et soupçonnaka te d'abord. Yo mo ndongo zana de soki mera ke sukola ka ozu portable no bandota na benga ke na benga amour et soupçonnaka te. Yango na biso wona un grand sujet to kosolango na kata laisser partir mon peuple. Naza on a plus de 150 sujets. Mutu nyonso ko linga to débattre na point sur point oye to kosolola. Claude Mossai, il supporte tout l'amour. Yo supportaka te. Elle espère à tout, elle croit en tout. Endimaka, bolingo endimaka nyonso. Yango mona katando daki na kino mona oketika ozu moi chéri no ketika eboy okati sipe cimetière ozo bosana ko zonga yo moko. Na ko zongo bandi ba ko mona ba démon. Metango za okati na mero mona gite. Non, Grizzly Bastos, champion de MMA. William Kiana. Je dis seulement le problème de comportement des pasteurs William Kiana. Vraiment on en a marre des comportements des pasteurs congolais. Donc vraiment, il nous faut des choses là. Tu ne peux pas croire. Il y a tant de séparations, il y a tant de problèmes dans nos maisons. Ça vient de l'église. L'église, c'était pour la vocation de l'église, c'était pour donner la solution. Tu comprends ce que je veux dire? C'était pour donner la solution. C'était juste pour que les gens se retrouvent, la paix, et qu'un jour, nous rencontrons notre Seigneur Jésus. Mais maintenant, la vocation de l'église, c'est pour diviser, c'est pour voir les sorciers, c'est pour... ta tante est sorcier, il t'a en sorcellerie, il t'a donné la poisse, il t'a fait... Ce n'est pas la vocation de l'église. L'église, c'est comme quelqu'un qui a la sorcellerie. Quand il vient dans l'église, c'est une personne, mais qui a la sorcellerie? Donc on peut enlever la sorcellerie, il reste une personne. Tu vois quand même ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, Moutaza malade, bon, nous avons appendicite, tu n'es pas médecin, le appendicite au bongi. Si vous avez un bandoki, une église, vous devez faire benganandoki. Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens qui l'ont suivi. Il y avait esprit, ma batou, nous sommes Marie Magdala. Il y a combien de démons bengana bango et pas Jésus. Démons à Katoro, il y a un kindoki. C'est ça. Oh ya bengana ba mari abengana ba ndoki ba tebele abengana ba ndoki makambe bele wana kasi bango ba komo landa ye abengana bango te alongola bango ba esprit mabe alongola bango ba démon alongola bango ba légion akomisi bango na sentir na ye amoni ke baza utile siko tala ndenge to bengana ba ndoki Fabien champion tala ndenge to kanga batu ban o to kanga ba ndoto mono bango ba esprit ba tande to bengana bango combat sur combat 30 jours ya combat ya ko bengana démon démon so bana kisi yo forme ni ngazala ko na ta ko bengana te bino bo blakaka pina ba disciple ya Yesu o ba kenda ko bengana ba démon mende ba kima tuna ba ba yebisa bino ba mona ya ko mona ba disciple ba ko fa na Jésus qui donne Jésus bon to que ça la paix boulot Jésus Christ tuna ba disciple démon to tuna bango na yebi Pierre na yebi Yonan na yebi Jésus Yonan ba kima ba ko so ba papa ba zo kendete attention. Laisse partir mon peuple, c'est le nouveau concept, c'est la nouvelle émission que je vais faire maintenant. L'émission des sports, ça va continuer parce que je vais innover encore. Là, il y a des projets, il y a tant de choses. Mais laissez partir mon peuple, c'est ouvrons la Bible. Les Congolais ont beaucoup souffert. Je vous dis, les Congolais, jusqu'aujourd'hui, les Congolais ils souffrent. Pasteur Alexis, le rôle de pasteur de une église, a comme une église, a comment gérer na banda kuna biso. De la banda kuna biso comme géré par pasteur, pasteur.
ndako no ezaka géré par biso te comment ko gérer ndaka bato te sambela nzambe na yo c'est tout mais ko côté na kati ya vie privée te parce que libala eza sacré libala eza eloko oyo ezalaka sacré pa na nzambe libala eza déjà eloko moko oyo nzambe aselaka yango esengaka bato bakota na kati te yango moni vous laissez tout le monde entrer yango ezokota ba problème mutu ozobenga pasteur beta dame na ete et puis faiblesse na mona epa mama yango wana naloba na mwa moke wana ezaka na cadre ya conseil mais ntango yo omoni baproblème eza na ndako na yo diagnostic basala yango benga papa vandisa ye ke ye ça ne va pas namoni ke boye yokani bino mibale ntango ke luka pasteur ozesa pasteur azomona ondire ye aza capable ya kosala makambo oyo frère wana azosala te ntango ozesa mama pasteur ozesa papa pasteur mwasi sikoyo ye azomona ondire wana asa komi eza mwasi nango akomi eza mobali na ngai parce que yo oyebisi ye makambo oyo eza lokola banégatif ye sikoyo alinga créer positif nango mpo amatelo likolo nango. Voilà les erreurs, voilà les fautes, voilà les manquements. C'est pour cela qu'on se retrouve dans la merde. Bandegonanga balandingai, ils ont un nouveau concept. Laissez partir mon peuple. Ils ont un Exode 3:7. Bana Israël, ils ont souffrir trop. Bana Israël, ils ont trop. Nzamba lobi, moi-même, je descends. Moi-même. Ngamoko. Ngamoko nazo telema. Yango mona yebisaki Moïse alobi, je t'enverrai un ange devant toi. Tiens-toi à tes gardes, car il ne pardonnera pas tes péchés, car mon nom est à cet ange. Tu recevras un jour. Donc il y a Nzambe ye moko aye ko intervenir pour le peuple de Dieu. Ba ko kozana mato ya koyoka. Tozo critiquer. Mais on parle toujours des méfaits. Bato kalape ba l'église de Béré pe ba salaki amo. Ce qui botiki ko avalé nyonso, on a beaucoup de problèmes aussi. Ngala biso to na pasteur moko kalumai na kisasa alaki soko atei bato na église fona soko na église ateli amen amen bon na azana mutuna rotuna église ekendaka bongo bato musu ofai na bango 20 ans d'église tous les 20 pasteurs baleka na moi na tele makaba bonde la pona mais c'est la honte dans l'église ba bonde leka na 6 jours pe na église parce que ba bonde la pona amen non laissez partir mon peuple laissez partir mon peuple c'est le temps que le peuple fasse autre chose. C'est le moment de laisser partir le peuple de Dieu. Vous jouez na bango trop. Bible lobi na Ézéchiel, moi-même je prendrai soin d'eux. Je penserai à celle qui est blessée. Je me souviendrai de ceux qui étaient malades. Nzamba lobi ngamoko na kolanda oyo azobela na obikisa ye. Oyo ba blessaki ye na kobande plein na ye. Na ko essuyer larme na oyo ba lelisaki. Ngai moko na kozala nzambe na bango na kokena bango esiko na kocha bango. C'est le moment. C'est le moment de laisser partir le peuple de Dieu. Écoutez la sonnette d'alarme. Écoutez la sonnette d'alarme. Trop des habits. Trop de problèmes. Otokuté nango lelo mamsu tokuta nango na vite. Mais tokuté nango kaka po opesa ki opportunité na bato yo ko pesa opportunité te. Motunyo sozoloba shoboro ko ba nde aza mutu nzambe te. Et puis Bible autorise monta lo bande ngona te. Ce que bazolo bande ngona fo Bible lo bi fait interprétation ezal. Ce que interprétation ezalité kanga makelele va vandanye. Nzamba lobi alobi na nzamba komo yo so mona nzamba lo bana likoko. Nzamba zo fungola ba moto alobi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le lokoma ko so alobi apesinga nzambo ya fungola ki lolo na likolo. Alobi, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-les. A comment on dit que comme l'église nabino, yo voyez l'église na ngolo biki sanzam. Laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple, c'est pas ça. Nzambo ya lobaka na batu makaba lobina oyo. Ouais, batu bazako benga na ebiso naza direct batu azoko benga ngana ni fa zambera ngai. Encore ba moninga pe mwakala. Ananias n'apôtre Paul, communication ya nzambe yango na fils du roi Joël Kitemoko, Elvis Joboke, communication ya nzambe yango wana ayebisi Saül Paul kende kuno komona mutu moko mone Ananias boy na boya kosambela pona yo ayebisi pe okota lobi mutu moko boya kuna komone Saül de taxe bondela pona ye ekai wana kweya tala nzambe nga sala ka makam na ye nzamba ko sala makam te alobi nzambe kaka wana banda Bible ti. Laissez partir mon peuple. Et puis, Mangamusuko, tant que vous avez non. Bana nzambe, faut qu'on fonde la misu. Salaba au monde, pesa ba offrande,
salisa babola sunga bo bazana ngote nzamba kolando na nzela na yo nzamba agréa batu musulu kwa ba Enoch na Bible azako sambela nzambe te mazako sala malamu na mokili du bien pratique du bien pesa bato bazangi o bazangi lamba pesa ye fils du roi pesa bato bazangi salisa bato bazana passe Dieu va agréer d'habiter Dorcas assez quoi pas azako tongela tu bilamba kabela batu bilambe lobby évangile mutelobaki te et grâce kaka ya nzambe donc osala malamu na kaka mutelobaki à moyen de la grâce ate ya makite a toi qui prophétie te akendaka église te basakola pona yete mais kaka pona malamu asalaki nzamba se souvenir na ye Noé nzambe pa agréé bongo yango moni ndeko danga zolanda ngai na komokoma na suka na komo chité. Laissez partir mon peuple. Pourquoi? Prophète moko na Bible comme on a Élisée, comme on a Élie. Boula nanga malamu parce que na komokoma na suka basai na nzambe. Prophète moko comme on a Élie na Bible. Azoki ma ebisi nzambe alobi nazoki ma pona déployer zel na ngai. Na Israël ba prophète bazali susute. Ba bomi ba ngonyus na tikali kaka nga moko. Na tikali kaka nga moko. Nzambe isa alobi te. O tikali yo moko te. Il y a 7000 hommes. O bazakuna na bafuka meli nzamba balte. Aibisi prophète ne puissant. O ya misa moto likolo ekita ba bazika. O ya sala ba épreuve ya grave. Aisa alobi te. Otikali yo moko te. Et ça na 7000 personnes bazana mboka wana kaka yo otikali yo moko na bafuka. Bible pesa kombo na bango te. Bible énuméré ta komba mutu moko te. Yo zola na ngande ko na ngai attention. Mba musoza parmi les 7 daguerre bikumil. Mais oza parmi les 7000 on bafuka me diabète kokota nzela wana te. C'est le temps, laisse partir mon peuple. Et lui puissant qu'il était, l'homme de Dieu puissant a quitté sa moto, a sala makambebe la kanisa katika la yemo na mokile. Il y a 7000 hommes on a bafuka melite. Nous okota, ba musoza église on nzamba lingaka bénir na yote, nzamba lingaka mona yote. Ba musoza na orientation bele nzamba zo bima nanu, laissez partir mon peuple. Bima na mesika wana nzamba okuta na yo. Akuta na batebele bongo. Place au vandi il y a 20 ans, mamuso azolinga okuta note poso ka kuta na yo wana o comprendre te. Mamuso place au vandi 10 ans, ayebi kutu place wana te. Mamuso place au vandi 5 ans, place au pesa confiance, ce n'est pas lui. Azolo bakaka yende mutu nzamba pona, yende oin de Dieu, yende amona kasala ka makamunyo surtout. Mais laisse-moi te dire, mamuso eza yete. Nzamba ko esa lobité 7000. Parmi les 7000 mamuso eza yonanga na bato muso azolanda biso, oyo bakanisa bato bakanisa rondire Evariste Omana. Ouais, bonsoir mon frère. Laissez partir mon peuple, c'est la nouvelle conception na sali. Oyo kubando lakisa batuno ba peuple de Dieu ba lembi. Ba lembi makambo azomo na l'église de réveil. Alors c'est le temps de se réveiller. Donc na ngoti na mboka rôle na bango kozala nini. Laissez partir mon peuple. Donc peuple ça lembi trop. Yoka na APK muta Moïse Katumbi. Ma flora. Laissez partir mon peuple, mon frère. Élie, puissant qu'il était, il get me bango. Puissant qu'il était. Aïbisi nzamba lobi nazo kima pona déployer zel na ngai, babomi ba prophète nyoso na Israël, azo beta to rabina tikali nga moko, mutu lokola nga zate, ngai pasteur ndele dangereux, ngai de na kata France, na kata Europe, na kata États-Unis, ngai de babia nga les pasteurs les plus puissants, ngai na do seko na sala nzamba lobi te. Il y a 7000 hommes. Bazaka ka kuna, isika ozomona ke bat basili yo tikali yo moko, nanu bafuka milibalite. Sikoyo ndeko nanga soko za parmi les 7000 pourquoi soko ta na l'église oyo ba bazana influence na yo ba cause l'influence na ngoli ko na yo te tande ba détruire fi na yo tande ba s'imposer ne sika ba koko s'imposer te na vie na yo papa c'est le temps tozo révolter ba nanza tozo révolter ba nzambe te mais to sa ba nzambe que il y a un autre chemin ba na Israël po ba kota wana ba na Égypte po que na Israël zaki nango eloko mo amuke Papa, kasi yango na desa yo Evariste Omana, le président de l'APK, laissez partir mon peuple nazoya, naza na émission liboso na Chatumba. Na kosala na ye pona to lo makamanzambo. Après na koluka yo makamanzambo ma politique te. Toyebisa bino rôle na batu na nzambe zani na makamba pomboka na biso wato kele kamususu. Bato bazalaki na bato basalaki yango na bancien na biso basala ndenge nini. Lelo batu na nzambe nazo répondre au muke parce que la parenthèse à 1 minute yoko na retard
kalezalaki roi ba prophète ne bazo wendre mais tala lelo na tana biso oyo ekomi nde roi bakoma wendre ba prof bakoma wendre ba prophète mais quel rang omona bena batu na nzambe oyo bakoki baza na pouvoir liboso na ba même ba roi ba président mais lelo ekomi bango nde bakomi na sima bakomi na kolanda landa parce que bazo comprendre nzambo bandimela te yango na lobi laisser partir mon peuple Serge Kabango de Lila Kabango émission oyo eza ya sika concept nango bomesana nango nayebi ke bato ebele bakofinga bato ebele bakoloba laisser partir mon peuple donc elingo loba bato na nzambe bana na nzambe balembi trop bapaster banyokoli bato évangéliste trop na bacomportement mosusu oyo eza anormal isije na ngai liboso ezalaki mpo na nini prophétie ezwaka kaka mpo na babola mpo na bapauvre bagénéral te bacolonel te mpo na nini okomona paster moko abeti prophétie na mama moko apasi mama bata pasi obakisi pasi likolo pasi ndenge bibi loba bakolongoya na azangi babakisa na aza nango mais général oyo aza moto masumu mosusu aza na ndoko okokoloba ndoki te mpo okangisa yo c'est ça ce que je dis bozo koyemate bafaible bozovandela bafaible c'est le moment de laisser partir le peuple de Dieu yo ozokanisa oza puissant ozolanda ngai Serge Kabango Evariste Omana yo ozokanisa oza puissant yo nde kaka motu évangile eza na maboko na yo moto ozodetenir vérité ya makambo nyonso na église na yo nde Eli le prophète azalaki liboso na loba lingala wana nzambe akonfonda ye Jonas oyo moko kaka batindaki loteya na Ninive alinga ntango akanisa ko ndeso ake kuna nzambe akobwa mokili mais nzambe aboma Ninive te mpona kolakisa eke nzambe aza na muri ya bato na ye azalaki desi alela lokola mwana moke nzambe falo tika nga mpona oyena nga batango oyo yelinga na bango pona mutu moko tala mon frère laissez partir mon peuple on a le temps de parler on a le temps batu nzambe bana nzambe faut pas se réveiller les pasteurs ont beaucoup ématé sur les gens ils sont fait du mal au couple des gens ils ont fait du mal au projet des gens non Evariste Omana omoni makambo yo lingo kenango wana terrain lingo kenango eza trop dire pasteur Chatumba Bishop soka bina ki vimba na eza ye na conviction na ye ezalaki ke 50 ans alobaka kobina aponaki musique akobina te et puis bible elakisaki musique ya kobina te banda Genèse Apocalypse nzambe ayebisaki te kobina musique te abini oyo epresentaki abini mpona lokumu nkolo eza lokola ngai naki losamba na kati hotel ifuna banga po eza hotel bible lobi tous les qui vous plaît soki conviction na ngai eza na kati hotel na bondeli nkolo elingo bakola koyoka nga te frère Evariste Omanga évangéliste yo nanga toyebi papa Abraham azalaki nani nganga te astronaute te moto atalisaka sala manga epekisaki Abraham azala père amititude nzela oyo Salomo ayelaki ya David yebi ninga ayelaki na nzela Bathsheba na Iris oyebi ndenge elekaki epekisaki azala roi epekisaki ya régner na peso bato oyo na bible nzambe asalaki na bango eza temps wana te yango na bokomisa bato te kokosaka bato na likambo ke bokomisi bible ekoma inaccessible non bo rendre bible accessible à tout le monde bato ba comprendre bible peuple de Dieu laissez partir mon peuple lero oyo ekomi ntango bana na nzambe ba orienté na nzela mosusu frère Nabino l'imbattable Churamboma na ye lisusu cette fois-ci avec le concept laissez partir mon peuple ils na Exode 3:7 ils na Actes des Apôtres chapitre 7 verset 34 laissez partir mon peuple te papa na omoni totanga siko bible Evariste na ina tangela Abraham a été appelé et converti par Dieu lui-même ce qui nzamba salaki na ye bongo zo jecha tumba ponani po no jeche batu nyoso to bava na église ba salama yo zangi lesum yo lingolo baketo totali vi na yo pena bien ndengo zawana ata tâche moko ezate nkola zo lokumu tika ko jeche batu église za pona ko restaurer yango na amour supporte tout amour croit tout elle espère en tout amour ne soupçonne pas papa soko lingi mutu ndima na ba défaut na ye botika makolakisa bato nde baza ba satana bino nde ba nzambe yango ebomi église de réveil yango moni siko lokolo aza mutu aza nzambe te ya ebisa bino aza nzambe ayebisa bino aza Paul te aza nde mutu oyo aza ko évangile nzambe opekisi ya bina te yo na ngai toseka mo mokone eza na kata koseka yo na nga tokula na catholique na kisasa tango tokulaki bachaki nzembo ya Luambo est-ce que sango bengana ka na église omelaka sous communauté pour le bio yo kebina na lega kuna tango kulaki to mona ko zobina nzembo Luambo ça n'a rien à voir mon frère botika makama ko bebisa ba Diezora de London na moni comme
L'orla est dédié. Botika kokomisa Bible le quoi nenge bokomisa nengola yango tozana ba problème trop. Bino bolakisa batonde bino kozaka banzambe or vous êtes des hommes. Bokoko pe kokweya, bokoza la peine ba faillite, boza peine ba erreur, boza peine ba manquement, faire comprendre aux gens que j'ai peur parce que c'est Dieu qui est trois facettes. Mais l'homme en lui, il y a toujours des défauts. Mais yo siko prouver que Evariste nazaki na 40 minutes pamba mais aucun na minute belé nzamba pambola bino balandi ngai c'est moindre le frère maître Churambo Malembatable maître Churambo Malembatable votre champion il est là toujours l'imbattable Churamboma. Merci mes frères, laissez partir mon peuple, c'est la conception, les missions du moment. Laissez partir mon peuple, on va parler de tout. Soko lingolo bananga makamba Bible, kobanga noté. Benga ngai na moment nyonso, lukanga na Facebook, si WhatsApp, si Imo, invité ngai na point nyonso to lingi to sola na yo. Naza na 150 points abordés pour l'église de réveil. Les le moins ka to soli ben aborder déjà 6 kak. Na abordé kaka 6. Au moins pour les versets bat. Donc naza na 150. Mutu na mutaya na oya yaza na moto meka ko sola lisusu. Et ko sala bien. Fils du roi, merci mingi. Soko mimona ke nzamba tika yo, fils du roi te. Soko mona ke nzamba zalaka na yo te. Yeba ke nzamba zalaka na yo. Soko kanisaka ke oyo mona kalokola bango na ba pasteur ba diacre bango nzamba talaka bango te. Zala compter parmi les 7000 personnes au nzamba compta bango metanga ko mona bango na Bible te. Si le lo ba luka bazalaka wa bazali. Ezayo eza o azolanda eza mwasi mobali oba oyo ba enimira bango te o bazaka mamsuba ya kana Bible na kata kiti ya église avani na ye aza compté parmi 7000 yo muto tele makozo lo batro yo muto laksa yo za mo centre yo ndé leçons morales partout les leçons moraux à donner les gens leçons morales et moraux à donner aux gens mais c'est vous qui faillez vous avez vu laissez partir donc Paris Belgique Suède partout Allemagne Jean, c'est global, les PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Donc, agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas contrat, n'a pas agence à n'était et kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment. L'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, nous sommes allés de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, dans Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, autour en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons la fret dans le conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Nous avons la petite colis, la colis express, où c'est là à 2 jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à la poto, au salimaranon sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'akin, selon vous nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser.
Global Express, Bakote les Massa.